Yaya, nous sommes pendant les festivités de fin de l'année. Déjà, Noël est passé. Sikato, c'est la fête du Nouvel An. Surtout le 31 décembre. Et pas wapi, bah chrétien mingi bala la kan église, bah comment kola na l'église, bah on va me la rappeler moi kopo, bah comment kola na bah me souper, bah pour na bango kola na bandako. Il faut faire très attention yaya. Bah kadiam pemba bazo koluka ou sacrifier na tangu oyo. Alors il faut toujours chercher à être les bons côtés. Du bon côté, soit aux alabakoko na yo, soit yo aux allez vraiment protégé par le sang de l'agneau. Et il y en a pexaka chaque fois. Ko pesaka to ko zwaka mbongo to eloko ya mutute surtout ba ya basi. Ko zwaka eloko ya mobali te oyo lingite. Ona ko china ya keba. C'est pendant ces temps que batu ba osala mabe. Bazo so ba ami ya batu. Ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Nakobete la histoire ya Monique, ma petite histoire ya Monique rapidement et pas ya na ye. Monique, l'histoire islamique kaka le 23 décembre oyo na Noël uti koleka. Monique akutana na mobali akabeli ye Chenette wana na butu ebaluki nguma. Soki pe nguma babi serpa, soki pe nguma, soki pe boai, soki pe serpa ya mukeme ya munene. Alingaka mela Monique to alingaki asala ndenge nini. Histoire et salami na République démocratique du Congo, précisément na Kinshasa ya kaka mikolo oyo. Somo hein. Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci la confiance peu fidélité vous allez continuer couper sa programme oyo radio lokole masolo nous approchons petit à petit vers la fin de l'année do sengi na bino ya soki mbali boso yo mona biso yeba bongo na ko s'abonner to sur ça quand même année oyo na un nombre quand même bien y a abonné, j'ai confiance à vous déjà, vous savez qu'il y a plaisir. Alors continuez à s'abonner d'ici fin de l'année tout à la haute aussi ça année oyo na combien. So kimba liboso yo o mona biso yeba ke kombo na biso za la ka fiston pelende babenga kanga ipe mingi tata ya cedek. Lisolo o ezali pena mona mingi te to kena na lombango to betele yo. Mais ne ratez pas tout à l'heure là to ko izonga na ba après-midi pour na kopesa bino update résumé ya ba kulu na makambu oyo bali ko sa na République démocratique du Congo particulièrement na ville province ya Kinshasa et pas wapi kulu na algi kata anga kata bébé ya bato mutu akota bat nandaku so ibo pesi bloko ndaku te kata bébé o mutu pasi yango to kosola na après-midi ne ratez pas. Alors pour l'instant to robete la histoire ya Monique. Na bande ko loba yango ya to comme na fin de l'année ah faut faire attention bino bato bolinga kolia mbongo ya bato. Fin de l'année ozali na 4 mibale o mushina o soki baloba nini nde ba ko loba. Na décembre awa c'est difficile soki mobali approcher moi si pour na moi si aboya bazon di makaka c'est pas parce que alingi mobali mais parce que ba festivité yepe atia kabelo yepe azala bien yepe machin kaka ndenge zalaka patient Monique babota bango kaka mibale papa na bango akufa mama akufa batikala Monique yena grande sœur na ye. Alors Monique azalaki to azali couturière bazali bana ya lemba. Monique bazali bana ya lemba babota bango na lemba bakolu na lemba atangaki na lycée Molende asili sasika akenda pe kutu na Izam. Donc Monique atongaka quelque part na atelier moko en fait atelier o ya ye afongola yango côté à Victoire. Côté à Victoire. Alors et ça dit que Monique tango bande ko évoluer bazaki na grande sœur na ye pe asalaka ba business na ye donc grande sœur na ye atikala na lemba salongo akoma lemba salongo afutela ka chambre salon na ye. Alors ye moko pe Monique alongwa na lemba akoma ko futela bongo na babenga yango nini bongolo côté ya bongolo wala pembele okoma Victoire facilement pour ayaka musala yaya mokili o etonda makambo. Ne croyez pas que tous les bateaux batambola na bamituka ya minene ke baza batu ya solo ba histoire ya boezali légion tobete yango légion pour na côté ya bino est-ce que yozo koma kaka te okokoma ti mokolo nini. Monique un jour à la muka qui peut très bien kaka ma festivité oyo ezalaki le 22 décembre
événement ça le 23 décembre mais Monique le 22 décembre azokende na télé na ye na victoire pona asilisa babilamba musuya ba client kaka nde ezalaka wana en cours de route en abimi amoni Jeep moko ya bien en fait Mercedes non Mercedes T babi Prado hein Toyota Prado il y a noir très bien et Monique c'est une jolie femme hein jolie femme attends là ba 32 ba 33 moko boy atelemi suka azopusa la muke kaka ndenge ezalaka abande kugane pe malembe tia koma poza pena musika te mutu wa esene pipi madame comment allez-vous boni osa bien osa bien boni ok musala est-ce que je peux te déposer ya banara ndenge wana ya yo ti lelo ndimaka ba déposaka pa mutu yebite oui on dit pas que batu nyonso tout oyo ba déposaka batu oyo ba pesaka batu lift te ba en anglais oyo ba edaka batu na transport batali batu mabe mais il faut faire très attention là d'ailleurs c'est très compliqué nasoko bandela tongo midi pourquoi yaya oyebite makambo eleka nzoto oyo batu ya monde wana balati nzoto oyo pona kosala mabe. Est-ce que je peux te déposer? Ok, ouais, pour te la Moussala, ouais, pour ça couturière. Oh, c'est vraiment couturière. Oh, c'est une bonne chose. Oh, la tonga presque. Oh, ça va, je peux te déposer comme ça. To sur la peau, on dirait la la bilamba bon fort bon ça kuna bon. Tango Monica Moni, ndengwana que moi coopération au sala, elle n'a pas hésité, on n'a pas de problème. Monica Côte na Prado wana, bandi ko kindi. Ba bandi ko solo la. Non ko monanga Monica betelier, ya yo kutana mobali kaka lelo. Abandi ko linga yo obandi ko etale vi na bino ono papa na biso akufa e mama na biso akufa to bana lemba ya na biso kuza asaka lemba salongo me ngana futra awa na bongolo ateye na ngeza li quelque part awa na victoire conso na okende pona sisa misala ya batu ba feti yango wala le 22 décembre ya ba solo li et puis ya mutambonga mninga na yote surtout mobali oza na mbongo wana mutuka la so ya bien wana au moni présence kaka bobino hey o mobali mbinga sans hydroquinol soki otambola ba chéri ba okoya mayanga a ce pays là en tout cas mutema na ngai beti na moni ba sepeli est-ce que moi ezate toko ba camarade donc kaka ndenge mbala lingaka mwasi bon c'était très difficile wala ye moko Monique mutabi pona koboya mobali ya ndengo wana azalaki pe na mobali te Monique oh donc basi msupe ya micro bazali mobali te bazali hein. Moi, si y'a tranquille quand ça mobali te na mona te basa ebele c'est dû à quoi azoluka mobali ya bien mobali ya mona makasa nkembo ya katuku bianza to bazo linga ete to asa blessé de guerre on ne sait pas bref mutu oya Prado solo li kitoko ti bakomi na atelier ya Monique ba s'échanger pe numéro papa oya bisi Monique est-ce que je peux te prendre le soir comme ça tu ko ndaku Monique il n'y a pas de problème. Yaya, sosola ka mususu. Oui, c'est vrai que bon, papa fiction c'est très difficile. On va bandenge nini, ya na sako ya ko bimananda kuna hote soki osambelité. Yeb saka vuluzi mbango ya moko doki azala doki a fungola chemin. Makilage Christ saka brillant liboso na yo, barrière. Oh toi ko ya po tenter yo akokate yaya. Pour ceux qui le samboté, mawatro. O combien? Lo sambo efutaka ya lo sambo epolaka te o ya kobimaka te sans pour autant otika chemin na yo maboko ya Jésus-Christ sambelaka kolalaka te sans pour autant osambela yaya. Est-ce que komi otelanga ba j'aime telanga ba j'aime partager soki disolo o esungi o te peut-être yo partager et ko bigisa ndeko moko songolo esika moko pakala. Allez Monique pa kiti la kena yepe tango avant kende tango avant kuta kena mutuka papa wana bimisa $300 à pesa Monique yaya le 22 décembre ba pesa $300 na Kinshasa asali gute loko moko te wana nde ba pesa carte ba raison la to sali gute loko moko ta pesinga $300 et bongo soki to keti na tie ozala ndenge nini ngai na sukeli nanga awa $300 pas qui a quoi d'accord qui n'a pas de soucis tout dans la pourquoi et non il y a pas de soucis dans la pourquoi papa Fisto Monique pas qui na ye à côté Moussa na ye Moussa la pesili Moussa la pesili qui va 16h ba 17h moko boye ba 16h voilà le 24 le 22 voilà
Alors babengani sikoyo na papa wana est-ce tokokutana na pono est-ce tokokutana na ville te wapi na ville nakoloba kombo yango te po ezali business ya bato mais zonga kaka kote ya Forescom wana bakote kaka ya Forescom mwa barestaurant bendi eza mwa kote wana mwa ebele bakote ba ville wana otokutana wana ça va Monique pas Monique oh azui mobile quand même hein azaki na tenir musala mais siko il faut zonga quand même à se préparer abima lokola moi si pendant normal ce qui n'était pas mauvais. Monique, ça va? Il y a 19 h, il n'y a pas de souci. Monique a zongi penda kunaye, à se changer, à se débarbiller, donc à la tisiko lokola moi si penda donc moi soirée quoi que kutana mobile yo bika ndeza laka. A zipe taxi express, tiko to kuna restaurant ba kwa ki wo tango Monique a komi wana akuti papa wana ya Prado ya noir azalaki déjà wana. Oh, ça va. Bandi na ba chérie, non. Chérie, ça va? Ça va. Moi, ça me fait fele, papa, bafandi. Ba commander, il y a liboke, wana. Liboke, ya ngulu, ya ntaba, ya mbis, donc, ba plat, pena, ba commander, belé, ba lié, donc, ba meli. Monique a mis la ramassangataire, non, mais la sucré, mais papa, on a bêti, pena, moi, primis, na hier, moi, a bandi primis, a bêti, moi, vin, à mélanger. Yaya, moko na vie. Le koso soke leki okozanga discernement. D'ailleurs, mobali oya koya pa mwasi abandi ko impressionner ye. Kola so ki azana mbongo, atie mbongo liboso. Donc yo kolinga mobali pona mbongo. Balingaka pona vrai amour. Oui, c'est vrai. Mbongo esengaka intervenir na libala. Mais esengaka liboso ya omona vrai bolingo oyo mobali apesa te, esa na kosi te. Voilà. Balie, sepeli, nous sommes ça va, mais sala qui toujours eloko mon côté. Papa wana ya Prado ebisi Monique en tout cas, bandanga na botama mbala liboso, moi si a touché nga lokola yo. Tu es très sympa, très poli, très gentil et surtout très belle. Soki na lobi na lingaka basi te na ngana kosa. C'était un jeune homme d'une quarantaine d'années, 45, 46, à 50, ça va. Moi, je suis na liboso, moi, si mutu makasi, abane ko envier mbongo na ngai, si da pa parana bagodo a fabriquer quand a go fabriquer. Alors, ndengo se pe ici motema na nga Monique, a lié cadeau. Yaya, mobali wana pesa cadeau pas Monique chaînette ya dimension moko ya boy en or collier pena en or ya munene et c'est difficile pour la Monique mut aussi boy pas dit déjà au moni epé bien ngo na pesa yo collier oboy ata pesi collier c'est pela en tout cas la tisi ya zuya ke bana bato bazala ko pesi mutu cadeau ya chaînette azo kolatisa yo azolatisa yo nini tala kunseki tala kumamba tango ba 20h bandi koko ba 21h moko boye Monique s'est dit non en tout cas je dois partir tu dois partir il y a pas de souci bon ça va na okenda goute yaya mususo mta mwana elaka nzamba yeba ko sauver batandeki na ye Monique a eu sa papa na Prado en tout cas le nom na okende et pas na nga boete et ça ba Noël déjà le 23 il faut na koma et pas ya na nga lelo tout ça la programme le roi na nga la bana pour le 25 na ina passé yango et pas ya nanga ah c'est vrai bon pas de souci est-ce que tika nga pas ya nanga y a pas de souci ba ngwana ma démarrer les vitina lemba salongo et pas ya na porte ya lupango awa ça va ba zi moi 10 minutes au solo là ça va et l'autre après ça qui mobile wanga bisous embrasser peut-être ça va bisous to goûter la lobby ça va promis est-ce que je peux te chercher le matin il y a pas de souci là bolingo et bandi afungola coffre boyi abimisa isusu pian makasa ya nkembo 5 makasa ya nkembo $500 à pesa Monique Monique alinga kitaboye abino attends ma chérie oyo zapena oyo na pesi yo eza pona moi secret to pesa yango ya na bino ya pas de problème pona yo osalinga plaisir afungola coffre abimisa mo alias ya basan abezalaki $2500 apesi yango
Monique abi oyo za pona yo pona makambo oyo ba festivité ya Noël ressemble bloko na yo. La femme s'est dit en tout cas nzambe oki lo sambo nanga. Le 22 décembre le 23 boye. Jour moko poto ko ba Noël, ba cadeau boye nzambe oki lo sambo nanga. Ça va. Yé pas koti papa na pas ki bien collier na yesiko alongo alata kese ya olata. Tanga komi kuna ya boni bien boni asoda ya na bango. Abeteli ya na bango du soir nenga kuta na papa oyo ya Prado ya noir kaka hier le 22 le 23 tala pesa inga $300 jour wana lelo kaka boye ya pesa inga sur $500 tona kita isinga te $500 wana soki o pesa ya na o ça va soki po bela secret ho mete pesa ya $500 yango par super pia ya $500 yango et si li wana te a pesa inga 2500 et à deux fois na famille il faut savoir c'est dur de vérité hein. La vérité, dans la famille, ça sauve. Hein? Alors, une vraie famille. Famille haute, c'est la rancune entre bango. Parce que beaucoup de familles, et ça, famille, pour la combo. Mais bana na bana balinga na kate. Mama linga ka bana te. Bana balinga ka mama te. Papa linga do. Ba famille belé, ça na désordre dans sa kate. Haine. Moi, j'ai toujours dit, hein, pour que la famille na bino boza soudé, boza bien. Na kimwa na mukete. Parce que na kimwa na muke, ba parents ba osala mama ndenge moko bazo éduquer bino ndenge moko ba osala sabino classe ndenge moko osali mabe abeta sali osala tout ça ensemble na kimukolo quand tu prends tes responsabilités nde okoyeba ke famille na biso to lingana te est-ce que komi to soli pembe il y a certaines personnes certains membres de la famille ba lingana te pamba kaka boye muninga azui yete donc olingi yo osala ra likunzi ya famille opesa ka baninga okolakisa baninga ko ba péché olinga opesa bango poisson baliaka te. Alors ce n'était pas le cas pour la famille ya Monique a betela ya na lisolo comme se doit ndenge ezali eza boye ya pas moi $500 wana atina na saki na ye ba solo lipe mwandambo ba beli mwa secret ba lepe wana bala balalaki déjà. Alors comme à 22h moko boye tellement Monique a outaki musala très fatigué abiyanga na lali yaya il faut savoir prier, ne dormez jamais sans pour autant au sambela. J'insiste parce que la yebi tata mbemba est-ce que la kosi tata mbemba est-ce nga pas fils to na chaque jour na nga 2h 3h pour ane autant ba kadé pemba uti mission wangu bandi ko zonga déjà ero wana nga na lali pour ata ba ye ba kutanga na otala boye ba takengeza ti ya solo. Voilà, je Noël à toi, Tata Mbemba, Kimbangu 100 kilos, na bunde so combien? Voilà. Mbotenayo, mon ami personnel, commandant Congolo Anderson de Djobour, la voix digitale, porte-parole, il y a communauté congolaise d'Afrique Mobimba. Combien? C'est que bien. Na Bossani Yote, et Prince de Barcelone, Eric Chimanuka, Oumela, Mbotenayo, Trésor Pindi, na Madrid, combien? Mbote. Loboko ya Durban, Trésor Massa, mbote na yo, na bosani te na Cape Town, na Cape Town tambongo na moko, teonga duchila mui na leader, okomi ya leader. Voilà, ikendaka ndingo wana. Voilà. La première dame de Belgique, Maman Marie-Thérèse, Oumela, mbote na yo, na kemba na moko na Israël, na Tel Aviv, pa na moni ya Maman Mapassa, Maman Aimé Pumbu, la femme forte, femme seule, oyo, azalo kola mobali. Nyon surtout ya malamu asalaka yango prédication bana été Maman Aimé Pumbu Oumela, j'ai confiance. Voilà. Tangu Monique a expliqué à makambu nyonso tu wana apesi mbongo Monique abino na fatigué na kende kolala ya abino ya kato sambela ote ya en tout cas sambela ka pona ngana lali ya na article na salon bana ba na chambre na bango Monique a koti na chambre ya pour bale ya na bango azaki tasa na voyage balali. Mais avant là, la juste soin, à l'ongoli collé wana, à tiango, à déposer la chambre quelque part wana. Ça qui n'a pas wana. À la tia pyjama ya na ye alali. Ya koto e fata. Ya lo sambwe futa kaya. Lo sambwe pola kateo. Combien? Voilà. Assemblée, c'est voilà, c'est 0 heure, moko boy. Yaya. Priez.
prière eleki azoki de 0h à 1h te ba 0h30 bobo aoki ba faux bruit ba bruit moko malamu te ndelo ba bruit moko mystique. Oh na kata chambre na bango qu'est-ce qui ne va pas kuna na leki akabi siko prière akei afungoli chambre po atala ya mona tala nguma ya munene nyoka munene aganga amona siko nyoka wana azomata siko na mbetu azolinga mata na mbetu esika leki yalaki moniki kao aganga makasi toloma boyeba ndako yango ya elemba ezalaka bavoisin bayoki kuna bavoisin bayaka na secours bato bavoisin baye nini mpo bavoisin bayeke no aza ye moko na bana mbali na aza te baye nini bafungola porte babi namoni nguma omoni nguma wapi wana leki na epaka moki bakoti na chambre boye nguma aza susu te adisparaître abi na osambela na oki fo bruit na bimi natala na chambre so nibi namona bana moni nguma munene azobima azolinga mata na mbeto esika Monique alalaki. C'est vrai. Monique siko asa na bien $2500 na ye na saki na chenette na or wana ya collier. Tanga la muke wike osana yoka valeur. Mbangu nanu watu na bien ya woli mbangu nanu ata na esika collier na ezalaki. Ata na boy collier wana ezate. Oh, ko era ngeki wapi? Abi na saki bona mbongo ezate. Oh! Mbongo ezate ndenge nini? Bawandi ko sambela so bali ko sambela mais comment mbongo limo na kolibo enene? Yepe ya akei ata na $500 parce que ezate na sac. Excusez-moi, ezate. Babi e commissaire. Na tongo na ngwana ya le 24. Bakei une église ya encore des pasteurs oyo ba osunga. Ya encore des pasteurs oyo ba osambela. Apôtre Charlie Moubiala mbote na yo depuis Afrique du Sud, apôtre oyo na musika osambela batu ya botuna kinga mabele église apôtre Charlie Moubiala afungoli église na Kinshasa. Apôtre Charlie Moubiala soko zui na téléphone te na église na Kinshasa bakosambela pona weza kuna ndeko oya mema une église na bango basambela nzamba atalisi bango abi oui koli wana bapesa kiyo kolie waso kolie soki nini ezalaki nyoka. C'était prévu, moutoua ba science occulte. Ba lukaka batu ndenge wana, il fallait qu'il sacrifier moutumoko avant. Donc, na jour ya le 25 décembre. Au moni 2500 pesa ki wana. Wale ki mbongo ya enterrement na yo. Mais nzambe na osambelaka a permettre ya ngote. Il y a certaines personnes, même si ba sambelaka te, même si fatigue ya nzamba protège bango. Mais balobaka protège-toi, l'échelle te protégera. Prière ya ndeko na mususu pe ko sauver yo. Prière ya ndeko ya Monique et sauver Monique ya te. Tala ndenge Monique abika kina liwa. Et sacrifice wana eke côté mususu. Batu ebele ba kufa le 25 décembre. Landela ye asala kinini. O asala kina eka bien. Abetika libaku. Donc akufi kaka boye. Yaya asala kinini. Azwa kimbongo ya nani. Akutela kina nani. Basi tope mibali. Est-ce komi? Tala lisolo oyo ya Monique to bombela kiyo yango wana na temps oya ba festivité ya salaka attention kiaku kiangana lisu likolo ya lisu ya la confiance n'exclut pas le contrôle oyebitena na ko trahir yo papa na koko mandoki na yo mama na koko mandoki na yo yaya na yo mwana na koko mandoki na yo salaka attention salaka angele ya la somme qui est collée au nord, ya la latisa yo, ya. Keba na bato bala tsaka ba koli. Je ne dis pas que bato bala tsaka ba koli, mais to betaka di solo. To lo bango awa, la confiance ne suit pas le contrôle. Est-ce que komi salaka angele? Salaka angele. Salaka angele. O to lo ba kite awa, tozo koloba. Salaka attention na bato ozo fréquenter, salaka attention na milieu ozali na musala okuta na mutu apesa yo lift amema yo azo kabela mobala wakabela mbongo papa ata basi bando ngamba salaka attention bolingo salaka mbongo te bolingo eloko ya monene okati ya lingomba tolingana pe tosalisana na bolingo ya nzambe bolingo ezali mbongo soki bolingo ke mbongo mingi salaka attention ba wapesa mbongo wana na intention nini otelo bakite
tolobi. Tosuki awa, tokuta une après-midi pour na émission mususu. Yom dota la biso ya soko la soko pesa benga biso, pesa liso na yo. Soko zui biso te, komi tungusama te. Tindela biso audio. Ya liso na yo toko bete yango, kaka no into bete yango. Soki tutanga kombo, tokotanga kombo. Soki po boy, tutanga kombo te, tokotanga kombo te biso, to évoluaka ndengo wana. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein? Chap chap. Et tchara. Voilà. Yahweh poni na okelanga moto na mobola. Alors que baninga mosusu pesa bango bonheur na plaisir. Obosa ninga lokolo bosa na kaina. Na fami nanga mota kotela motema zalaka te. Soki likambo ifo kaka basalelanga cotisation. Mokolo pena kozua yeyebani te. Portez-vous bien.